congotrans.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congotrans.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé à Kolanda émission na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Soso de Lipumba. Merci beaucoup à Papi merci depuis le camp à Mandela Mugonda depuis le camp. Merci beaucoup à Maman Milinze Mamotema et tous peuplés Mbetolo Maman Likelemba. Merci beaucoup à Malolo Maurice la Congolais Babi ya Willy Mouché Likodo jamais Kota Virus. Grosse moulin na plateau na Babi Keba David Olito Motomoko bien. Grosse moulin na plateau na Zanga Mokote na déjà na directeur ya marketing Trésor Congolo na plateau na to beta masolo mais quant à moi d'abord je dis bonjour Trésor Congolo. Ouais, bonjour Grosse Moulir. Bonjour na batu to Hollande sur sur internet. Voilà. OK, merci beaucoup Trésor Congolo. En 2016 et lequel on en ndengene. Ouais, il est très très bien. Moni avant de commencer à présenter Bavenanga le meilleur na patron nanga i Ferregola l'impérateur et de la rumba congolienne. Moni Ebisinga i Trésor Congolo aba la polémique bête on a sous besoin te Nigolo so muto finga ngai yo ebisega présenter bilan na pour tout si ça yane na PCP ba chroniqueur nyonso na batutu ba Hollande biso matière à réflexion. Voilà. Comment to romi pesara na rofinga rolexara ba tanto sara ba polémique mo to sape polémique to boité mais to tino polémique mo panza après to pesi bilan. Voilà. Ba artiste musubo mona ro international obo e bilan na bango za nini durant l'année 2016. Voilà. Yango monelo na uto beta na chaîne nationale na RTNC pour Nathalie Sabato toujours na coaching ya Mokonzi Ferregola le padre coaching à lobby est-ce que Trésor e ba bilan nga talaka ta un patron fungolinga mémoire bilan ya Mokonzi sa banda fin 2015 ti fin 2016 to bimisa ki seben ma mbonga na loba rezara vérifiable grosse moulir yango na différent na ba miso ki vérifier na ba YouTube plus d'1 million de vues tout Chelsea plus d'1 million de vues Manix plus d'1 million de vues. Voilà. Les lots, tu boss, tu commandes d'ici quelques jours 1 million de vues et puis tu les camons. Bilan yangwana, et ça largement positif. Quand en année 2016, grosse moulir, Ferregola a eu des trophées. Voilà. Premier trophée. Et ça qui a Africa Music Award. Azaki primé comme étant, Azaki pris à meilleur artiste et rumba et Afrique. Voilà. Deuxième trophée dernièrement où tu as un clip à toucher. Meilleur clip vidéo. On a WhatsApp TV Africa Music Video Award. Sur le plan international, Mouta gagné Gango Bongo Beyoncé. T'as la place Bachara Ferregola. Sans qu'il y a forcé à qu'il y ait des photos, sans qu'il y ait des basala boye. Bangomo Baozo Kombo ni Bao Chango. Ça dit il n'est pas contacté. Bangomo Baota la Moussala Naïdo. Ça dit Moussala Naï Mouté Lobelaï. Voilà Bilo photo Lobela. Il y a un moment où il y a une polémique, il y a un joyeux anniversaire. Tout à fait normal. Bilan na Bango Yangwana. Bamoni Elo Mofu Badiembela. Joyeux anniversaire à Ferregola Badiembeliwana. Bilan na Bino Zanini. Bobi Missi autant de génériques. Et Koki combien de vues. Et Betty Wapi. Qualité clip na Bino Zagindeni. Parce que Ferregola Migola ou sa musique y a qualité. Banana clip. Banana conception. Banana son. Maramounion c'est ça intact. Correct. Sorry to lobi que Ferregola l'équipe a tout mis sur la doute. Bifo to force à rater. Ferregola force à rater. Ferregola c'est naturel. Y'a y pena. Donc ça dit Ferregola les arats très très naturel. To force à et l'oroté. C'est ça Ferregola. Et en gros, le micro, ça là n'a polémique, mais biso tout n'a bilan na yo. La qui s'habille des bilans. Bilan na yo zanini. Bilan année 2016 au Salinini. Moutou moussa koloba ouais nga diran année 2016 na fingi Ferregola fort. Mais Ferregola c'est facilité. Ferregola ça toujours. Et puis Ferregola les gars, on a pas personnel. Trésor Congolo luké na et pas artiste nini na orchestre nini. Nani yango na Trésor Congolo na orchestre nani. Voilà. Vous comprenez? Ça dit tantôt le moment en photo le bar. Vous comprenez? Moni biso tout na RTNC ba image moni orchestre mobimba véhiculé. Nous sommes des boss, des patrons. Nous méritons dans sa boss. Contrairement à petit nangai c'est moi là. Petit nanga Sankara. Contrairement à Mambolo baki biso toza ba boss, toi ba patron. Vous comprenez? Toi ba patron, toi ba boss. Mutu mususu année 2016. Je na biso mo soi-disant ba benga ke boss atinda animateur mo bo biso to banda ko chana 7e position no Kofi Olomide présent Kofi Olomide ngana kuna te présent na ngeza Ferregola yende mutaza patron de patron musique yende mutaza nzambe po na mbongo ebeleta ngana souffragati on se comprendre tout qui dernièrement ngana na Kampala obi na zonga na combien na olobate wana ya secret senga kanga muna ono olobate oluka problème pam on se comprendre ça dit
patron des patrons et des boss. Mais petit nanga Sankara Bungi. Ouais, petit nanga Sankara Lobi, c'est au mérite dans sa boss. Et je me demande si sa tête fonctionne. Oui, je me demande vraiment. Parce que nous sommes tous méritants. 2016, nous avons vu un animateur qui est considéré dans la 6e position. Il y a un caribou variété. Pour affinga faire rigola. Tala bilan na ye. Mais mon bilan na biso. To leki to fingi mututea. To lobeli bilan na so na RTNC to sisi. Après, ba mission ba yembi. To komisi boss na biso. To lakisi OTB au sa to telemi to kei. Voilà vision à faire rigola pour l'année 2017. Abat les polémiques bêtes. Présenter bilan na yo. Pendant que bat balala 2017 faire rigola zo bosser les sous. Boka monter tant to zo sous ba trophée. Tant to za la sous biso to te ka na net. Biso to ke liboso. Après boloba. Et puis tant on attend Seben, natangi Tucheze, natangi Manix, natangi na boss. Eza featuring te oyo featuring Moreza wana o faire rigola la bengisa a bengisi mutu bayemba na ye na sens que fulanga na teka. Te faire rigola a créé fille morobo o ba do nego ignorer Victoria Kimani. Fille wana ya boaku akoma na hotel Mokonzi. Na Kenya bina la fan non a pena ta plus grande fan quoi donc ça dit na moni na otika ote il faut que yo yemba na chanson na faire la tourner yo chanson no album ne mananeni on a joué bino ngana na chanson mo boya en Swahili na senga o yemba na yo na nsoko chamwan fi wana zaki vraiment nensengo parce que faire la bise ba yemba na et puis tant on zembo bima ya tindela faire la message abina vraiment nensengo pour grâce na onde na yebani voilà ba featuring faire la salara mu vu mutu di ner foulier les loba no beta di sula Victoria Kimani est-ce que Batbaïba qui Victoria Kimani c'est grâce à faire rigola mais Batumissou pour Baïba na France à Pamba pour Yeba na faut que artiste mobo non on n'est pas là il y a un moment ibise batuke bato balinga mambo ba world banini boko sili sango boss de aussi ça non qu'est-ce que j'avais dit parce que babi qui trop embrasse mal étreint on ne suit pas des lièvres à la fois la minito artiste ça focalisé dans l'album Rumba parce que qu'est-ce que j'avais des album Rumba il y a fait rigola ba featuring yana katité ba featuring na maramno ce tiga il faut bat baser lango na album Oegoya international parce que et où melate marambo ça de na mesa bat babanga tant na bat babanga faut bat babanga non na loba bo était grosse mouli tant na loba sur le plan international beta c'était pour nga na loba marambo Oegoya voilà na loba marambo ça te Oegoya voilà on comprendre nga na mona na vision de loi on a dit que faut bobanga biso to paniquer ba français te to paniquer pe ba américain te au monité même na mambo voyage to tigeli ba paniquer ba États-Unis biso to betango Moscou voilà pour net na tangela ba na ba président na mon na Vladimir Poutine voilà le dernier président que j'aime c'est Donald Trump malgré que Obama pas ça qui bon mais non c'est pas Donald Trump voilà pourquoi non c'est pas Donald Trump parce que arrogance n'a de comme c'est président ba biso finga moto c'est type il est arrogant net na mona ba finga pasteur mo bo parce qu'il est arrogant non prédication na c'est un peu côté fois arrogance pasteur comme nani bon bah excusez-moi n'importe soit ça race soit nini faut na bengi ba comprendre ça albinos nani pasteur nani oui bien non pasteur walo ba puissance pasteur on dit noter qui est arrogant mais la puissance wana ba bazobika pour na lo ba arrogance c'est là que des défaut voilà les autres congolais sont arrogants parce qu'ils ont raté bi mamnyon sur lo ba contrôler mambazo le beba za maele ko lega ba tout na kutana ba biwo na ba monde ndule na ndenga mabete ngana réfléchir ça place ba réfléchir ngana réfléchir ça loin talaka na salle lo mono et salamate ba bengani na orchestre ba bazilo le ko finga ba mono na lettre ya recours et le salama na ote mutu monta zo réflexe à recours yo ba peso révocation zo réflexe à recours so na côté lettre à recours te peut-être le na galibanda na côté lettre à recours na zonga tala niveau maile na intelligence c'est trésor congolais on mona loba ki na soda makasi na bunda bitumba tuna longa ngapo mutalonga ngeza mo exercice siko soso ko longa ngati olonga patron na faire rigola ndeni to faut les gana au bouclier so na telemi na zakada na na présence ba 20 personnes ngana raso na yenga moko buna obuta na ba finga faire rigola ba 20 ngana ngamo so na ba vandi mamoni ba bangi trésor congolais to tika voilà pour na kin angam na contrôler rage voilà vous comprenez entre temps on a présenté ba condoléances na famille ya masa na tete trésor chichité 19 voilà dona mawa ki ndaga tiki biso donc tous les la roi donc ça dit masa na nga pe à ton âme roi donc c'est un peu ça mon salam te bengi biso yango mo na lobaki ki ba polémique ya mambo ba joyeux anniversaire wana faut tout na bango trésor kongola lobi na muto ya na bilan na ye so ngi sela bango micro lobi bilan na bino za nini o mona ba bando finga so tu ba bilan na bino ni o mona ba bando ba longwa kuna bilan so eloko nini na yebi bango arme de faible bazanga ba argument bazanga succès za susté
ce sont des gens comme ça bako ça vient na biso ke gaz ezaka ka vie trésor makambo ezolo aussi lisango trésor ils sont neto tuna banso makambo aluka ba on banda omeka bana faire rigola na faire rigola balonga biso te me balemba te pour biso to tika la ko lemba te ko défendre les padres oyo grosse mouli ko défendre les padres oyo za boulot na biso. OK, merci beaucoup trésor congolo. Tous ala humilier pour na ko défendre les padres oyo. Voilà. Ce qui peut tozo bénéficier photo connaître ko défendre grâce à Ferrego là au trésor qu'on la remonte ça na ba avion. Voilà. Grâce à Ferrego là au trésor qu'on la remonte ça na ba volant mituka. Et puis grâce à Ferrego là gola au trésor qu'on la zalara bien. Alors muta bongo natika mutu musa ki odimine lenga ye, mutu musa fingela ngaye. Peut-être que yo mutu finga Ferrego là soko yebo Ferrego là comme son avion comme ça trésor qu'on parce que nga faut le bango na uta porter parole et pas fallu pour pas décaper la merveille. Oui, il faut autant kombonga na ba na fula et trop na son temps autant kombote. Pour ya fula ngate mais ngana fula dans quel sens? Ngana kumisa et trop mais nil paratika la kumisa ngai. Nil paratika la reconnaître en tant que trésor qu'on la sala pe musala malgré que abanda lo bananga derrière caméra. Ah, pesina en tout cas mi gona c'est pas no ba féliciter nga pona yo. Mais jamais tika la laksango boy. Esprit ma beso mto sa bola mfo ebisaki ko sala malam pour encourager à sala li sous ça te ko zo bomba yo bimara danger ba bimara rien ya on mona banda na longa mouvement ne perdre image ya soutien donc yé moko fa uta poto azonga bundeli mouvement na ya ni okwami dans dire représentant za te so ke indeli ona na obundela yo ozo sala makambo sous ça mo bien mais nani ya robimisa ngo bien na TV pour batutu ba simano ba kimpoka voilà ozo comprendre batutu ba boka batutu ba na simano ba kimpoka. Donc c'est un peu ça quoi. Alors pour nous aussi ça, bah tout bas là n'abiso na pesi ba. Na aussi les non tenga de mo aussi ça parce que ça plateau na ngai aussi les c'était question na ngana nous ezala ki trésor congolo. To mona ki en tant que directeur ya marketing fallait faire rigoler Jésus de Nias et puis na ba artiste et musicien il a fallu pour pas décap la merveille na Dubaï ba kota ki avion moi en tant que directeur ya marketing et sali ondeni. Na de vol nini? Ba kota na ki na avion moi na Dubaï. Na avion mon na Dubaï biso kende na Dubaï ta non faire rigola ye moko na ba musicien to sala ki ngai na faire rigola to uti Kampala merci na monde entier zotala to uti Kampala oso comprendre faire rigola ki na vol na mususu ngai en tant que ancien chef ya ba musicien on a tika place na uta pour nga na chef na ba banda kuna ngam na fula bango ba petit wana to mona ki wana na ba vie musu bazaki na ba mikolo même ya leader ngam na fula bango to orchestre wana mobimba mutako chambanga na ngate babanga ngama kasi babiki ngana chef na bango banda kuna tindi na komia na chef na bango je me rappelle to kutana kuna nani o babenga so deya na bango so ki deya na bango Serge Liake na yebi te so wana Serge Liake pour na bossa na mbo ba kom Gino Liake o so comprendre na biso ko sol sanga ito ngelanga problème o te yo sa chef na biso banda kala talaka to uti ba voyage moko boye to beti ko ba concert to yebi te so to futama to na rien de na bimisi $300 na ngai pour na poche na zaki na $7,000. Bon natala pe ko lega na bambongo ebele bon aéroport fo fa ina simbisa maître moto tambola na faka simbela nga 3000 nga mona tikala na 4000. Oso comprendre siko na bi na mbongo na tikala na 4000 na longa moi 300 na fine pour na yebi mais na kusu place ba chapo na ba fumer na aéroport ya Éthiopie place na monaki ba ex ba to nga na encadrer na fula bangwana na linga na fula bango bien mais patron na bango nde muta linga ide pse nga trésor ko fula bango te bara bengra tika bon baza bongo so ba e ba ti lo na biso bango vérité ke boss na bino muta boya na fula bino mais na bana da ko fula bango bien dato bana bana da ko fula bango bien ça dit to kutana nde na bango bongo oso comprendre na avion mobimba ce sont des petits na ebité so na ba voyage ti basali makelele na avion ba monelo ko bo basimbi ko cha makelele ba déranger na ba passager et ça là nga passi ti na longo na ki ofana na business class. OK, merci beaucoup Trésor Congolo. Question moko etikala ki vraiment pour to citer to couleur na émission na biso babi Trésor Congolo il paraît. On a qui bambonga ba artiste et musicien na avion. Jusqu'au rosala rien qui est bien placé pour nous éclaircir dans monde. Moni ngai mutu na kabeli bango mbongo. Le Trésor Congolo lokoti bambonga ba taba musicien fallait pour pas décaper la merveille. Même c'est sûr na bi na kabeli de mbongo na bi yaka zwa mbongo. Soki de ya soki nani otanga kombo na pesi mbongo zwa ngana. Tino lia kede. Bango ba fandi na coffre ngana fandi na business class. Parce que destination change qui mon compte a changé qui de vol kala bango nde ki di ba blé lo to moni c'est que to moni pe mon continent ba luka bo rien na tiki bango la kenda fanda na to ya ki vol mona patron ya Fiesta Club Moïse to fanda ne à côté na business class au moi na sabote ma biso ba kinga ite ba pesi nga billet na va na nga mon continent na fanda ya kenda ne banzela mususu lelo na minto to lo ba ya na Paris ba rêver toni
Pour nini so bat basu na gaz te balinga royer ça va polémique ya pampa. Bozo beta tolo toké au biso international. Place boké bo betel na la communauté congolaise musique. Dans la biso so place toké na mois de jet toké na Moscou. Ba congolais ba kuna muké. Ba to ba kotane ba russe. So ba turc. Ba oni grosse mouliti na ndo toka boza parce que moya makasi libanda mamna ebisaka Amina Dabadive. Amina nounours na ebisaka toujours que moyi soko na kina préparer za na bilamba mo léger pour biso moyi ba ona ba olela malili biso moyi o magadon pour ça na ke mbangu na parler pour moni biso na parler mo malili mo climatiseur ezala ba nini pas faire rigola ya la bourgeoisie na ndenga mabete soko moyi da mutu na parler na ya cha climatiseur c'est ka simba la ba aventirité mutu a chef ventilateur a simba pega la to boyité mais mutu a cha climatiseur mutu a cha carburant banda les premiers les 30 parce que trésor congolais tambo la ramakoloté marambo na lo ba masa na trésor pembe na ayebi tango ya kina bulera trésor qu'on la cha mbanga pa mais na meme pe na car to bimi rep na meme na car na ki ticket sina flat place à loger na hôtel yimo pe na telinga bino trésor mystique. Bref nanga yango ayebi ke Joana guerrier ya makata na ba guerrier za pona na matos na mbanga na bagage na taille na élégance na éloquence na arrogance nyonso wana efala gina za soda ya makasi donc c'est un peu ça quoi donc ça dit bah tu vas consommer beaucoup plus boss pour boss si tu te dis que boss déjà rien à dire Blaise Créateur félicitations à Blaise Créateur et puis félicitations encore à Bexi Moana bah c'est ici vraiment na décembre on a dans ça ba boss Minyango rien à dire rien à commenter mais comme nous sommes vraiment que j'étais protocole on a émission na biso tous la album na biso qu'est-ce que j'avais dit pour quand dozo tout nananu bango tango ko bango micro gos mouli ba tunas bola na biso gos mouli il faut tout na bango question oyo bilan na bino banda fin 2015 fin 2016 bo sala ki on a rendé so boma yo trésor bilan mut nebi ke bele ba ya ko finga biso bilan za te to finga nde te avant finga to boyite finga na o me banana avant finga o lobi na bilan voilà bilan nanu li solo za ya bilan na yo za ki nini bilan elo wezo boma ba bilan comprendre trésor azole la cara bilan lobi bilan la bino ezanini ya pesi bilan la bango fumu na batu misusu basali générique muka osoki retro tala générique mulai 11 minutes na boite na todo bato critiquer parce que ça art na kata monde art faut na critiquer est-ce que n'importe quoi tozo kosela batu selo 11 minutes et beta na chaîne internationale ya mbokani clip qualité ya mabe on regarde la générique c'est là ngana loba mambwana tena mbago orchestre ten kombote ngana loba kaka clip ya mabe générique ya mabe ba animateur ba bimi bien te ba bouaki mabe au senti bien que so tele orchestre koufiti au senti le fait ba mission bien basate so to longoli pesa biso ma uta chez biso pour te tirer bon pot de fleurs moto to lié oui orchestre koufi allez-y comprendre marambo so to longoli mouvement koufi mais to boyi ba mamnyon so to beto ça pour na loba geni on na la ça déjà petit na wana alobe mambo ba danse soki ya banani na la émission faut na bisa petit wana faut eba ke komeka na faire rigola te bana na eba lembi na nuté biso to lemba guerre si vous voulez la guerre nous allons vous donner la guerre na oya Mbappé la ndirega OK yamba na auto comme so vraiment ko chuter protocole na émission na biso totique la trésor congolais bon ba dédicace merci beaucoup à mon boss OK merci beaucoup to comme na biso vraiment ko clore na émission na biso trésor congolais ba dédicace no poto ka bo na biso na ouais merci mot de la fin d'abord pour na émission les leza qui na pesi ba fanatique nyonso ba golo na ba goloise mbota trop bilan na biso na ba geza largement positif na lobela qui on de abandé bandeli tout à fait et puis boss yango na chaîne officielle Ferrego la TV na YouTube bof consommer yango bo lembate à consommer sans modération bad base la album na biso bi makalami qu'est-ce que j'avais des âmes mystiques les âmes mystiques to tiki la ba tout tenter na talisi ba tout bilan pour ba banga déjà ba ke muto bo ki ka ba single nyon se beti carton o bon tanga bo album pour ba banga to sali continuité banda se benti lelo Ferrego la na succès et ça ba signe ozo la que qu'est-ce que j'avais dit dessus un espace pour la dédicace. Bientôt je vais modifier ma liste de dédicaces pour tous celui qui veut me contacter pour la dédicace plus 243 85 058 72 45 sur tous les réseaux sociaux de Sola normal. Je présente mes vœux le meilleur à mon vieux Willy Moucheni le code en Europe, mon vieux Adada Berado Prince des Amunda et Don Muzamba l'intouchable et Don Tonsa les superviseurs et base solide. Ndeto yorana ki trésor pembele na trésor bozo na robo sanate masananga Toussaint Bumba Lisoy na robo sanate masananga Cédric Lutumba Nio masananga Arnold Matiki Shafi Japan
Jires Peugeot, grand prêtre Malela champion Malela de London, les big managers JP Mindia. Na salué Batutu Baby Trésor Congolo. Amina Taba Divé, Amina Nono Sojo, na pointe sans oublier Batutu Balingarangai, donc na Pessimino Bambote Belé, ba belle femme tout, ba bon mec. Na lela bino o ya bino au Trésor Congolo. Jamais Barolonga faire rigolo la puissance est à. Pour balonga awa, il faut pas nana rolonga awa. So balonginga a ne ba rolonga awa. Mais tant que l'adversaire est très faible, ou bien l'adversaire est tellement faible, on a fini, on le voit au final. Pour nous, on a l'équipe et on a lobby pour impact. On a gaz, tina poto ba ventilateur. Na l'équipe ba tout ba na kina na gaz na poto. Na lo ba no solo. Voilà. Kinga so na na poto ba wende ba yamba na kin. Et pas ba délégation ba te belé né na poto na ozala. Donc tina poto frigo la sala qui Trésor Congolo master. Ba ventilateur. Soda makasi guerrier yeyo. Combattant ya makasi numéro 0. Na robeta poitrine au légaté parce que na battre la temple moni place na ça ya le roi limite na sima kuna si weza le roi faire rigolo concentrer ça musana et donc au légaté poko makuna okomate bongai na lobelara mutunyo sosoko bungi ata ba benga ko grand leader soko bungi na son attendait na son sai jongo ba benga soki ADT na talifeke na ndenge ya kimpo kotangela nga ba kombo na bangote na ibangote o nga na lobana yete na ebisiege ba bengaka yo ADT faut chamaele na en place ba souhaiter joyeux anniversaire soko sepel na ngote il faut vendre calme rolega jamais na medio lobakio to boy et bi mission mabe na miso bato lobna lobina en tant qu'intellectuel ba moni ke maele non soara na ba moni ndoza zoba parce que ko sala eloko wana te soko sepel te vanda melangenge pesi biso joyeux anniversaire à Lichoa ya hypocrisie bon ça va to beta en kara to commenter te to lobelote du moment où yo leki c'est que là qui déjà qui ma Trolomba tout balinga Trésor Congolo. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur José Didi Dipumba. Merci beaucoup si à mon artiste et maintenant devant la caméra, la grosse moulou de la presse congolaise non ça la rara Moussa Nangai. Merci beaucoup à Ya Willy Moucheni balobi code jamais côté virus via ba petit na ba Ya Willy Moucheni babi fanda na ngwende na yo vedi ngwende wana muni ngwende kit wana ya rouge wana na ba doré côté na kit ya bokondi wana do umela rara wana vio jamais côté virus. Merci beaucoup David Olito Motomoko spécial Motomoko bien. Merci beaucoup à Malolo Loris c'est la Congolienne. Merci beaucoup à David Olito. Merci beaucoup aussi Maman Emeline Zema Motema ya tous pepele ya mbetolo Maman Likerema. Merci encore à Diesel à London. Merci aussi à Papi Messi depuis Lukampa Madela Mugonda. Merci aussi à Balobi Grosse Molé Yaza World. Donc cela veut dire what is it. Merci beaucoup aussi à mon vieux Grévi Fouti la matita lié Bobabi Singafumba Zola Mbwa Katanarate veut dire pas continuer Masola ya Grosse Molé to beta Masolora Ndengezalara. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com